yo pe ozali guérisseur yo pe obelaka. Oui, nazali guérisseur na pe na belaka. Siko tango obelaka nani abikisaka yo. Donc yo kozala na posa te atragi praticien moko ya sala. Jamais on a puissance na mo ezate. Oui, ça va être na poesi sala o. Nini ezosala penza epai na bino ke kozala contre babiloko wana bo s'inspire na nini epai wapi bomonaki ke moto azokufa azoluka avant kufa d'abord atika maloba atika moi testament. Donc lelo nini vous êtes inspiré de quoi? Na kati ya Bible ou bien s'inspirer na ibite na eloko nini? Lala libanda lala na toilette ou soit kende kaka na nini na nkunda bapesa yo mosaka okende kolia ngo na nini na nkunda nayebi te epa na yo bakondisio wana eza te. Vraiment na sepeli na réponse wana. Donc en disant tout ça bato c'est que yo pe ozali guérisseur yo pe obelaka. Oui, nazali guérisseur na pe na belaka. Siko tango obelaka nani abikisaka yo. Ngai moko ba. Donc ngai moko soki napeli tekesa maladi. Soki napeli tekesa maladi nyonso na kobela nayebi kaka te na osala. Donc yo kozala na posa te atragi praticien moko ya sala. Jamais on a puissance na mo ezate. Oui, ça va être na poesi sala o apesa ngai. O nzamba apesa ngai. Donc c'est-à-dire soki nabeli et puis ezala pe rarement. Ok. Parce que ngai naza boye na age naza nango boye. Bada pour moi na ndenge tokole boye bada ba 7 ans 6 ans tina koma boye na nata o mai na nzoto obe o mtu azoka perfusion na tika na zate. Ok. Papa Malonga Kimbangu nano azwa tonga te. Je connais aussi quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Abandaki kobela kala tamazalaka d'abord mwana, mais du moment où aye koyamba kolo Yesu, Dieu lui a fait grâce. Abelaka te ayebi hôpital te. Et ce qui malade ye pona ye akomela ti akomela bulukutu asalisi ba tisane kaka et akobika na yango quel que soit les degrés de la maladie. Donc mes salutations encore une fois de plus à la prophétesse Maman Yvette. Donc ye penza apesanga témoignage wana pona ye. Alors tozongi lisusu epai na yo Papa Malonga Kimbangu. Nayebi ke liwa ezalaka vraiment un grand mystère. Parce que liwa mutu moko te akoki maîtriser yango. Kokufa na kobika, je pense que wana ezali domaine ya dans la spiritualité, ezali domaine où ezali réservé na oyo babengi maître de maître, Seigneur de Seigneur, oyo wana nde Jésus-Christ. Parce que Jésus ye moko alonga liwa. Donc na ba prophète oyo baya liboso na ba oyo baya après oyo penza alonga liwa asekwa le troisième jour c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment yo okoloba na plateau oyo ya EHP Media ki okoki kobikisa moto na liwa wana ya ndenge nini pe okobikisa koma. Merci beaucoup Papa Fari, c'est la Tunina. Donc tout ça va sans savoir ils ont liwa te. Donc c'est-à-dire mutumsu dans la misala na ya mabe. Oye ala yango pe oye salela. Mais là ba télé na ba ngo oza. Ils ont télé oye ni là carrément il faut acquérir. Donc liwa ya sens wala voilà donc délé la table faut acquérir. Voilà. Parce qu'on a un moment là celui quand biso tokutani obe tokutani na kana ebi lolenge nini ya kosala ya koevacuer esprit wana omona bato mingi bazomona nazomona bato nazomona te wana bazofinanga na baye kutala bango ye basimanga wana
oyo toyebaka liwa nde na koteboloba awa donc motu fo awumela anuna akola epuis atika mpe maloba ekozala teke olali kaka mpe tozomona baliwa kolomona moto alali kaka balamuki te omoni fille moko mpe jeune moko akelali na kushe agangi kaka boye donc wana nde te atiki maloba te eloko te eloko mpe ebomi ye alobi mpe te donc nyonso wana toza vraimen contre biloko wana. Alors eloko nini ezosala mpenza epai na bino ke bozala contre babiloko wana bosinspire na nini epai wapi bomonaki ke moto azokufa azoluka avant akufa d'abord atika maloba atika moi testament donc eloko nini vous êtes inspiré de quoi na kati ya bible ou bien s'inspire na yebi te na eloko nini bon neti na o wana vraiment s'inspiration na koko waboti mama na mama ntango nga nabotamaki mama azalaki na koka donc azalaki mosika vraiment na voyage na village mpe na fin fo ntango ayaki baliboso ya kotala mwana parce mama nayaki na age ya 8 ans ti ayokaka ye kosalaki aboti ngai ntango aboti nga po asalaki effort aya kutala mwana na eko susia mwana ezala lokola ebikolo nyonso malgré ndenge efo ezalaki mwana bali akeboye na parent ezalaka mwa bilemo na ndenge tosala na topesa susia mwana ezalaka mwana aza boye ndenge atomesana tika bali yo za ma telefone ezala te ate mokolo kufa oyebi epuis okomona ndako mbima olala te na bangungi po jour mpe akufaki esalama mpe kongo me aya kopokola bangungi kotya koyeba mpe kotya mape kosala boma mpe ti de wana sikoyo kozongela ye mbala moko ati kosala mosala bana kosala badi kolena totini ote papa na yebisenga bwendu kanga mapesana e yango inspiration wana kama ezalaka ezala mpe ndenge moko mpe na bible ezala kotala epuis kolanda koverifie ndenge moko mpe na lolenge oyo tosala beti mpona koyeba lolenge ntina nini makambo oyo ezokoma boye ezokomela bandeko na biso. Donc ti ndenge bobikisaka bato wana bokendaka mpe kosinspire na kati ya bible tokendaka mpe kosinspire na kati ya bible donc kozwa biso ozaa biso ngana wana akese kolala wasava nazala place ya makelele te donc nga tout moment esika na ngai ezalaka mpenza omona aza place moko boye donc navandi fana azala nga moko donc mpona inspiration epuis koyeba lolenge nini na kosala mpona kobikisa bandeko na nga ozala bamaladi babeba na bakokoso kekeso baka oyo okoma mise à venir. Wow! Chers internautes, en tout cas, nous sommes encore sur ce plateau avec Papa Malonga Kimbangu, qui est un guérisseur. Aoutoukolakisa biso kezala lolenge misato ya bato ezala bachercheur ezali na batradi praticien ezali mpe na baguérisseur. Alors selon ye guérisseur na ye amekaki kotalisa biso na émission passée soki je ne m'abuse pas olobaki eloko ya liboso avant okoma ndenge ozali ebandaki kozala d'abord likabo kouta epai ya nzambe epuis obandaki koyoka mawa soki omoni moto azosufri ozoyoka mawa vraimen na kati ya motema ti likabo wana ezokola. Merci bien. Alors donc je pense que avant tokende na étape oyo ke olakisa nzete oyo omemeli biso awa na banzi étape oyo etali makambo ya liwa, je pense que tout se mettre d'accord. Donc moto akoki kokufa liwa oyo ya nzambe abengi ye
Donc liwa wana yo en tant que guérisseur okoki jamais korevoke yango mutu akufa liwa oyo nzambe abengi na etaki guérisseur na olie oyebaka oyo eza mais oyo nzambe abengi ezalaka mutu okola vraiment umeli parce que nzambe na bilaka na ye akolinga ntango soki kolongola eloko moko oyo azotela motema te ndenge bino mpe koza bapandisa yango akolinga kolongola yo na likambo wana te mpo bino nde bozosala ntango mosusu mpo misala ya biso ekele liboso ndenge moko mpe na bato nyonso donc akobatela na lolenge nyonso po ete misala wana esalamaka po epermettre makambo nyonso ezala vraiment na polele ndenge tozosolola. Merci papa Malonda Kimbangu nazolanda yo na bokebi nyonso. Je pense que eloko ozoloba ozali beaucoup plus kosappuye na maloba ya Nzambe na kati ya Biblia. Nzambe alobaki durée ya mutu ekoki kozala 120 ans pour les plus robustes. Donc je pense au téléméni vraiment on a likambo wana. Alors lelo tozomona ba gène bien sûr que ezalaki sujet na biso te ndana yo tolobela awa sur le plateau problème etali liwa mais tozomona lelo ba gène bazokufa 16 ans akufi 17 ans mosusu 12 ans fille moko ya 14 ans akufi pasi vraiment ezosala biso na likambo wana souvent nga nazalaka nanga soki namoneka te 12 heures ekoki kama soki na bato bazokende kokundama donc esalaka mpasi na motema omwana moke susi makasi donc bagene bazokufa mpo na kozanga nzambe na premièrement epuis kozanga patience donc mingi ayebiki ya te ndenge na mosusu po bapazaki mama asalaki makasi na ye ndenge nzambe apambolaki abundaki ndenge azaleli ye olia tala baeffort oyo moto wana asali ndenge basacrifice baneni konyoka patience humiliation ye atala bongo te ye alingi na bango azwa lokola ye ube azwa lokola songolo papa nde yango omoni ezokomema bagene bandeko basi mpe balingi kaka patience te alingi amonaki mutu moko monini azali na android boye epi fongene kolanda azwa android o iphone soki pis soki combe o ndenge tomonaka bane toyoka batelefone oyo elamba boye epamonaki faso mamake boye babiloko wana nde yango donc bato balingi kopeye le prix te balingi koganye na facilité tikana koma mpe lokola ndeko Blaise sikapena koma mpe lokola ndeko baba misokanga ntango Blaise azokwea na bamoto kuna ye kuna makambo etali ye makambo etali ye aotala ndenge azwi donc yango nde eza mapasi mingi parce que mutu nyonso azwaka facilité amona mutu nyonso amonaka mpasi yango omona mutu soki azwi akoluka mbongo na ye encadra mpo ezwa forme donc mutu azona facile donc ezalaka mapasi bato nyonso omona bazwaso wana banyo donc eloko oyo ozwi na pasi okoyeba vraimen kobatela yango eloko ozwi na facilité vraimen okoki kopanza yango na kelke minute okopanza yango na kelke minute yaka mbongo kisi esalaka eloko te bato okosila ozwaki bamillion mpona mpo esili oteki mpe nyonso otikali mpe zero osite vraimen eloko moko très important olobi mbongo akisi ewumelaka te esalaka eloko te donc moto azela mpenza oyo akouta epa ya nzambe moto azela oyo ekouta epa ya nzambe moto azala na patience azala na persévérer ndenge balobaka minaka lopoto persévérer donc il faut nde balobaka vie wana donc volonté énergie wana mpena il faut ebima ntango kozwa nzambe akopesa mbongo wana okotala lolenge okutaki okotala mpe mpasi oyo omonaki antuka okolinga kobelisa yango boye te okomisa okosala otiatiaka okomisa wana te mwa forme mpo ozonga lisusu na souffrance wana te en tout cas maloba oyo je pense que ezokomela bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na mosika bazali kolanda biso na Congo Brazza, Lubumbashi, Kinshasa, Kindu, Maniema
na République démocratique du Congo mobimba et libanda ya mboka aux États-Unis la nyonso bazolanda yo. Est-ce que okoki kopesa lisusu numéro na yo ya contact soki bato bana posa babenga yo? Numéro na contact ezali 081 50 77 212 Bandela 081 50 77 212. Donc voilà numéro ya Papa Malonda Kimangu, les guérisseurs. Je pense que ngai mutuna zoloba te mais ezaye mutuna zoloba parce que nyoso ezali kobimana monoko na ye c'est à la portée ya ba internaute nyoso pe balandi na biso ya EHP Média. En tout cas, c'est un réel plaisir ya koyamba yo na plateau oyo pe makamno sozoloba awa. Je pense que tout le monde est en train de vous suivre. Alors tolongwe na rubrique oyo na telemelaki makasi surtout eloko etali liwa tolingi tokota sikoyo parce que notre temps est en train de partir. On me signale déjà de l'autre côté que nous devons chuter rapidement. tozomona ba nzete awa ba kasa mususu awa okoki kolakisa biso rapidement. Donc les cas ça on peut lumba donc ye aza likimala pona peut poso ya mabewana peut moment to komena ba taba corona wana de wale ko utiliser yango aussi bozala ya mokote bozala ko la tisinda bozilo ko la on zaika forcément moya ko mema ba bikuma de réduire ba bulu kutu bozilo ko la net ndeka utolo bande ko otokisa yango otie sikre otie pe miliki ozomena nalo pona koyede kosukosuka na maiza lisusu exact le yango tona ko utiliser ko so no utiliser ta bande mona mingi o bayebi lumba donc yango ne ko utiliser. Donc pona bato oyo baza na problème ya kosukosu donc lumba c'est yango nde ekosilisa donc otokisa yango ozina sinda aussi pe na bulubutu sokotie yango otokisi yango onakomela nango chaque jour ekomaka nti ndenge tomelaka kati okomelaka mpe na lipa okotana mpe mplema na kati okotya mpe oyo nyonso ekosala eloko te mais sauf que akopesa mwa saveur mo ekopermettre kosukosu wana esila epuis afongola ndenge ezala bamakasi wana. Ok, merci. Sikoyo banzete za mwa ebele mpona koganye temps. Est-ce que okoki kopesa kolakisa biso oyo ezali le plus important? Par exemple na kati ya guérison ya bamaladi lokola olingi obikisa moto ya sida, olingi obikisa moto aza par exemple batampon banini, okoki kolakisa ponela biso kaka mwa nzete moko oyo eza tellement d'importance makasi awa pona yo. Ye pe aza l'importance po tobena nge chikota mingi pe aza wana ti chikota oyo baluba bachaka na nini ezala oyo bachaka neti na biloko ezala baluba te moto nyonso ezala kwa place oyo leke ndeko bachaka bakibi tout ça ochana chikota ao komsele biloko bien même sur mpona kolongola bazeyo. Mais sikoyo mosala na ye nini na nzoto? Mosala na ye na nzoto depuis kotumba ye soki likambo ezali soki otie nango mininga wana donc abimisaka dégagaka vraiment maesprit moko négatif. Ezala bamaloba oyo otiaka na kati wana nde na etilizaka ye donc chikota azobimisa baesprit ya mabe, abimisa baesprit eza négatif te donc ye et balu abenga chikota mais biso na ndeti na mbaka moto benga lusangusangu donc basangu na mpenza babe donc ozotumba ye osaki maloba otumba ye osaki maloba mingi mpe bamosusu olaka mwana na porte ndako akotisi wana evani na omaka wana surtout so eza ya mai. Donc wana soki akoti azoprotege wana so akoti donc ezo
dégager l'esprit mauvais, oh, il y a côté, il y a parce que papa, il y a visiter, il y a un voyage, il y a un côté. Donc, les people, excusez-moi. Les people, il y a d'autres traités même dans poison. Oh, il m'a déçuté. Il m'a déçuté. Car en cas, il y a grain pour la salle à monter, vitamine à souki, tout ça à monter, oui, car même, à voyager dans poison, tout ça, la salle avec vitamine à souki. Vitamine à souki n'est pas ça, donc, mutu alibandi ya mutu libandi peleza la sana watu wapenda libandi sana libandi la bana sana mbele wana na usugi bele bota sans problème c'est vrai parce que la bimisande ala puis moi na katwa moi mafuta na yango donc abimisanga mafuta donc na la solution na sala kuna bobenda kaka mafuta ho donc oui pour yamonde bozala azoba appliquer kaka huyu wana elongola suna batashi donc wana osangisaka na biloko mosusu osangisaka na mwa biloko ya mike oyo eza nango me base nde donc ye base nde eza yango biloko wana mwaye olobelango wana plateau eza te mpo nganga abatelaka kaka sekret biloko wana eza na bato ebele surtout bino bimisa bakozwa mayele nange bakosala bango te me travailler dans le bateau, on a besoin de police qui est ça la télévision sur le moi à qui pratiquer comme ce qu'on ça à 10 mètres square vrai on a faut pas dans l'unité na on soit on mettre la photo aussi là après tu es sous la des people Autre bien à kesi. Donc, kesi. Donc, Aza et mon essai. Donc, ici, gagnons sur les Cambodgiens, le rendez-vous, Nini, les Bassi, les Bali, donc, on a comme on a kesi, donc, c'est aussi. Donc, ça, la répète, le délai, ça, on va se soucier pour nous faire un lavement. Kusogola mama leo sogola mama ibo me so chai obo mona ma ouverture za manzana no ila na ti za be ni na boko donc et aza comment ila za kese c'est moi aussi donc sokolier aujourd'hui ouverture donc so sogola o cha pe na lo samu na kati ya mai wana Lusambo wana yo mtu kusala bien mtu ya ko kesi puis mtu aoza kesi usala lusambo na ina ndenge naye mais sauf que lusambo eza ndenge ya malamu puis uza pe mtu ozotambola na ndenge ya bosolo donc ndo mona ke awosala kesi de blaze makambo ezali awa ndeti oyo tozana nzete oyo tozana na bangala babenaka donc milongo nyonso aza na batribi nyonso aza na lolenge babenaka ndete bangala babenaka lisekefu donc ye na kotumba ye awa donc soko nango ekokoma ye susu ti donc apanzala 500 ou 600 mètres de territoire mais mwa mosoba ya moke eza nyonso sokotumbie donc ndenge akei bongo donc azokata reyo nyonso ya mabe donc il y a plus de gens qui sont pour transformer pour le société pour ils ont été kangi mais si quoi qui ndoki za spirituel ndoki amona na kate comment yo okanga ndoki nazete ko omoni il faut na tuna bongo na boyi nanga problème na bato bazolanda biso na minute oyo papa balonda doko sisa na yo émission okende ngande siko na otikala na kati ya ba problème simba kaka nzete na yo wana kindoki eza spirituel mais yo neni okokanga ndoki na nzete wana bon na kindoki yo tobengaka ndoki biso nyonso tozala bandoki sauf ngai nga na ndoki biso nyonso tozala bandoki donc ndenge bato mpe balandaka papa journaliste ndenge alobaka wana ayebi mosala ayebana ndoki kote ya koloba eza même pas na cameraman ye so azofili omona ba image wana za wandoki moko eza même mpe na maçon même mpe na
ndoki donc mutu nyonso na métier na ye ebengano ela pe basali mosusu ya nzambe batanga nde nazoprêche bamona ela mutu mabe omoni kaka wala so azopompe boye omona place oza mbala moko eti konsomo ekoteli mais soki kadi apemba nde ezalaka mabe na comprendre sikoyo oyo français obengi bavampire po c'est-à-dire bao baliaka bamisuni ya bato nga nalingaki vraiment nakama na bime papa oyo nayambi ye na plateau akomobenga ngai so ndoki amemisi nga ndoki na miso ya bainternet nyonso donc meme ndemoclase ta ndoki ndeti ye mpe na baterrain nene ayeba komane komane azabano na comprendre je pense bandeko balandi ya EHP Média vous êtes éclairé vraiment par le langage des invités qui est sur ce plateau, Papa Malonga Kimbangu. Donc vous êtes en train de suivre vraiment tout ce qu'il est en train de dégager, vraiment comme le savoir qui est en lui. Alors, Papa Malonga Kimbangu, vraiment, moi, quand j'étais à Ebele, mais je suis déjà, parce que timing na biso et si je vois, on me fait déjà signe de l'autre côté, que tout sous qui ça, donc avec l'émission. Naïbite Sikoyo, Yozali guérisseur, je voulais dire, Ozali pour guérir na nzela spiritualité. C'est la condition kende lala libanda lala na toilette ou soit kende kaka na nini na kunda ba pesa yo mosaka okende kolia mona nini na kunda na ibite pana yo ba condition wana ezate izo na lengo to prepara bato na lengo to sala musancho wana ezate muzamete. Okay. Donc, ce qui nous a besoin de dire, nous avons une charge commune à la. Donc, on a nous a dit que non, on a pour ça la on a le voilà, des docteurs de l'émission autour de ça, des respecteurs à vivre ensemble. On a quatre fois exalté. On a quatre fois condition exalté. C'est-à-dire que si on a un match qui est un peu plus de temps, à tout le monde, c'est là, à la toilette, tout le monde va nous sauter au milieu. On va sauter na 0 et malade, na 0 et soit film. On va fier pour la masse na yo. Azabe na posa kwa bika. Mwana ina kuzabe. Mwana ipa na weza ke. Sio kwa msongo meza. Donc pas na mazuri, pour la posa bika usururi, au fixo na oyo ili. C'est fini. Merci beaucoup, Balandia EHP Média. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Alors, on a invité Papa Malonda mot de la fin nayo et Kozala Nini. Au Kolobani Naba et non Kolanda Biso. Vraiment, au Tali Caméra, au Yebisi Bango. Liloba nayo ya soka ezali eloko nini penza olingi oyebisaka ngo. Donc biso toza na zena tozala lwa donc biso toza vraiment bobaba na mutema ya kofungwama mpona kobikisa bandeko nyonso na bandeko na ngai ebi bapasi oyo ozomona kasi kobikisa na biso ezalaka kondima na yo epi na kosambola yo yango nde kobikisa yo donc mosala na biso oyo ya kobikisa bato yango oyo nzambe apesa biso donc na kati ya bamakambo wana naso eloko mosusu tokopesa moto bakondisio te donc nasengi bino merci na bato nyonso bavita ya kolanda biso. Donc, le but que nous avons commis na chaîne pour EHP Média. Donc, il y a un musique qui est nous pour aider nous ça. Si nous bien à IP, nous pour aider place ça. Vous voyez déjà le lien à contacter à travers papa journaliste à travers les réunions. Donc, on a
facile. Donc, le but, il y a nous avons vraiment dans les cœurs. Merci. Et là, nous sommes ici, car nous avons pas Merci, merci Papa Malonda Kimbango. C'est ici que nous sommes en train de terminer avec lui. Encore une fois de plus, nous disons merci de votre aimable attention pour l'Andabiso. Na Katia chaîne pour vraiment EHP Media. Ne manquez pas de partager l'émission, likez, envoyez-nous vos commentaires. Et vous avez un anniversaire, vous avez une fête de mariage, vous avez un événement pour lequel vous voudriez que les cas vraiment est à la télévision. EHP Media Azawana pour rendre nos services. Alors, Toké Kosukisa. Bongo, Papa Malonda, Tokesio, merci. On a vraiment invitation à Bisso, surtout pour nous éclairer dans des cognosos et pour tali sapé Musala Oyo Salaka parce que Musala Yangwana de Ozobalela, Musala Yangwana de Ozana fiancé. Donc, bande cognosos Bazolandayo. Alors, une fois de plus, numéro na yo à contact, Babenga yo na numéro nini. 081 50 77 212. Voilà, voilà les numéro, il y a Papa Malonda Kimbango. Merci à vous tous, merci à Maman GH, merci à Nabatonyoso. Soyez scotchés, ne zappez pas prochainement. Nous reviendrons encore sur ce plateau pour vous édifier. Merci et à la prochaine. Ciao.